bandeko botapote poto yoka mabia. Mamu atie mama bia na miniature. Soit disant bakabwana kava madilo akufa. Sikoyo mamu ozolingo yebisa biso nini ke tangu bia bakabwana na madilu bapesaka o lettre à divorce muta remplaçaka na libala ezaka nde sila loba bien kasiti. Ozo loba biso zoba biso loba bien. Nzembo o bazo sale la challenge eza kombo sila te. Eza Silar. Aza producteur malien. Ya Madilu. Les seuls mois sur Madilu a yemba. Ya ba comédie eza visa. Sila lobi na koya kolakisa batu pona nini ti visa koti na sa mabele bo banda koyokana te. Tumolo. Banda pe na Angelas Kawan bonsoir. Banda na cheli bino pe MP sangona Orange Money. Mutazo bouger te. Lobi fona ke nanga koluka nanga mbongo nanga. Donc son a raté bino live lobby journal lobby na osa live tom souti lundi. Po weekend naza kibush po lundi na ke Thaïlande. Donc nandimi pete na osa live lundi po lundi na osa en avion. Bande kobo tapote toyoka mabia. Balaiko eza mukielo kwa balaika li yoto. Ça vaut pas. Ça vaut pas pour la mungongo à mabia. Bon maximiser ba like. Mamoketi musika. Kolobake bia. Merci bolingo nanga. Omoni bolingo nanga sali geste. Babenga ngol les symboles en français. Vous avez un tchela binangwa na bamba symbole angoka a. Babenga ngo na français symbole. Po ba o ba chikali balanda. Comment nango symbole. Geste. Quelque chose. Ça motive. Ah, on a Dubaï toza 2h du matin. Donc na ko zonga nanga sou na pongi. Na lala, mais na lalite parce que lobi na kokate. Mais naza pla na makambo ebela olo batala. Bebo. Joyce on a débloqué sur na TikTok mais ni yo sala ni pour ba débloquer na TikTok. Naza pe live na TikTok ta. Naza live na TikTok te. Naza live te. Naza live na TikTok te. Toyoka mabia. Mabia benginga abandi ko expliquer nga ndeni na se retrouver na miniature ya mamu. Ndenge nini batu bazo finga ndenge nini batu bazo saa na ebomba na madilo asa kufa. Ata botulaka yango bandeko nanga madilo asa kufa. Pardon. Chika toyoka mabia. Bia tobota na yebana vraiment ndenge na lingaki. Toyoka mabia. Nga kosa te sono abito toyoka mabia ti. Nga zaka ba live al kosa bekate. Toyoka mabia. Bia
bia pona lingio poni nyokomi kopesa moni botia attention boyoka histoire bien oui namona ki opeta ngozana avion le yoke Dubai oui maman ngalingai na benga ki yota mususu problème bamika ouais yo ozali mwasi ya musicien osalaka bamusala oyo ozosala ya bapesi yo ya oyo bozosala ya media ya media il faut leur moko za na caractère ya kodefendaka bamusicien okolinga te basambwisaka bamibalinga yo faut équipe ekolaka te baza bato ya théâtre bango baza bato ya théâtre ozomona bango nyonso ndenge bazosanga ozomona motu sa kufa na ye kala depuis 2007 nayebi te basi yango soki babalaka kaka te kombo madilu na monoko esila na bango te soko atika bango na nini na ye na devo nayebi te baninga normalement ndenge akufa ye depuis na 2010 soki 7 oni babala bazwa bato mpe balakisa biso tomona bokotikala na kombo ya moto yango bafemme de nuit oni c'est ça masolo oyo yo okolinga yango te ya kotala na nganga libatenga na baminiatire soki mwana mwasi oyo soki ya mamu soki mamu makambo azoloba oyebika lobi kuna na magali aza mwana na nga te mama na magali akufa unga madilusi aboyanga olandi bemisolo ne bato batindelenga bali yango mais awa na Suisse mpe babala bia bia akenda devant l'état nga nazala mobali na nga azala bafamille oyo baza awa na Zurich na Zurich na Zouk na Lucerne bazala bia asoline na journaliste moko te na osala émission na mwana madilo ya liboso parce que Letisa mwana madilo ya liboso te komoni Blaise ya liboso komoni Blaise naoki olobi likambo ya bana olobi na Mariou bobotaki bana 4 na moni c'est quand même rare oyoka mama po mama aza pe moto azali pe mwasi mwa bazu ezalaka mwa makambo ebele ezalaka à propos ya bana natunaka Madilo aza na bana boni to oui molengo yo lobi 4 be oyo yoka pe ntango mosusu nga nayebi lokola Jeannette Jason on a tout un secrétaire particulier Molengo akoyawa mais to kana oye moko Madilo système à propos ya bana ndenge ya lubaka nazana bana mwebele naza mwana bana mwebele culture on a tradition donc nana bana nana bana nombre nana bana ah bon on a la banda toke musika te Madilo bazali ba 10 une dizaine bakoko na mango bana bakoko au pluriel hein namone c'est qui sur moko pourquoi c'est qui nasei parce que yemo ayebite ya loba nga kuna oloba combien dazo yeba pété vraiment maintenant ko tangenga Jason Jeannette po bango bazaka toujours ba zande na ye ki pawa bazotala ngai en tout cas bana baza très gentil nanga mi bale wana we wana nde na ko confirmer ba parce que bazo poussa na pepembe nanga donc nazo mona ba ko ko bana na ngai d'accord mais lelo oso vivre ndenge ni na bana parce que Madilo Azate, bientôt c'est la rentrée scolaire. Yo mon il faut vivre aux osandengeni. maso je suis pas donc ba bimi si Madilo vraiment bimi to boite mi ba na so bazaka na kindumba. To boite basi yango bango surtout de lo bazoro ba misusu nga deuxième bureau. Mais bino no so bolanda ka bidoko Madilo asali na bia. Mbana na bino yango na bozolanda bozo wapi ba biloko mubana wasopela kipembelo tango zo boza deuxième bureau po mbana sombelo peloko voilà peloko te kaka kolobaka ba makambo na iso e batenga bimesara ya za mwasi ya musicien na ebite soki di bomoni kombo ya Ibrahim Sila ndenzembo bozoyemba babwaka Sila tokoyoka ba vérité pa mabia mamanga na vandaki na ye mamwazwi misu lokali gorodo
atiango afongoli bampulu wana azwi mama ya bato amatisie na miniature. Est-ce que bi aza mbanda sila toyoka yo bazolo baneni biloko boyisala fa ngasukisa ngo akata ngo kolinga boyete po eza tozabasa ba mise équipe ko polate ouais mabia namoni te mabia namoni émission ya mamutenza mba otalanga likolo kaka émission ya suka lokala awa nasalaka bacourse émission ya suka natali ya mamu eza émission oyo asalelaki Belvi na via en tout cas nanga na miniature nanga na sali neske makambo ngo etali nga na nini Seigneur oka matalanga uke bambanga kuna neske makambo ngo eza yanga ikutunga yanga ni nosa oyo bango no so balala na mibai nanga banyokola ngai nga na mobala ko bima bo chance toza ya nzambe te lokota tabas ikola basi wana ikeza oke no lokota na kati parti wana po webika YouTube 4 lettres alo batonga to lokota ta ba 4 lettres na kati yango pona YouTube kota lokota ke pai ne pai partout bandumba ba londonia za ko lokota oyebi toza ya nzambe nzambe abatela biso sikoyo ya bi magala aza mwana no te bongo magala azalaki mwana nani ali mama na kufa landa émission oyo soko yoki yango yo moko nayebi te soki mwasangwa madino nayebi te oyo bayaki noko yebi te toboyanaka tosi tokabwana mais sikoyo ye alandaka problème kendi te ntango yo sikoyo ndenge oza wana tala face mpe ya problème kendi na madilu aloba nini mpo na nga avant répondre bango tala face ya problème oya oyebi yango madilu tozalaki awa madilu ye wana boyoka histoire mama bandi histoire ya pa madilu yaya bozotapote te bozokaba te na kati live bamatière boye nulle part ailleurs yango nazo interpeller Belvi papa Daniel okokanga Belvi te mikolo yo papa okokanga Belvi telefoni te tala ba victime kapo Belvi alobaki koma madilu vevanga na mati miniature bana ekomi kuna bakomi kowanga na bana mwana moko azalaki ya madilu te mama na ye akufa boye na boye famille ya bato balelaka papa na bango bamati miniature likolo ya notoriété ya Belvi papa Daniel kokanga batelefoni te papa Yesu Kristo bozokaba te mabia awa te boyoka mabia wapi banda madilu akufa 20 ans passé okoyoka bia wapi anga na lelio yo ngobia anga na leli timba madilu ye mobala mutaka mobala mutu misisi ata aza ndumpa azala na mwasi na ye mamu oyoki soni te bozota te bokaba pe te matière esili ale vele tu bokeni na otia su te bokeni bokende na boyi na bona matière bokende na bino po too much mama too much bozokaba te mabia abandi histoire mabia abandi kokundola bokundoli toyoka asalisi mwana fete lokola moto ayebaki soki azokufa toyebi te pierre nalingi nasalela manda fete nga bosalela manda fete abi naosalela manda mwana na nga mwasi fete ok tobongabi tobenga basami matobo bato ebele tonga tobenga nguna bafali fali alobaki mpo ayaki na transport lere wana 2007 wana uti kosala album ne
ils ont star maintenant ya liputa droit chemin vieux na voiture est-ce qu'on continue à carte ya uzwanga tout ça la fête après aussi ça fête mobali wana kendele kinangai ake kisasa or que médecin yebisa ke ko umela na kisasa te pe ba pe omoni madura za ova na mingi ana ete so boyi madura za oza sunga kisasa te oui madura za mingi na poto ana ngi na kisasa te tango akei ba ke na vie ni boma ba ke osala ba nini ya kumpanda nini ba clip ya kupanda clip ya kupanda bazaki kuna so bomona ka bangona ni boma na vie ni boma ngai te majui ke kisasa docteur alobi ko ke kisasa po te ko koto hôpital awa na Vicen na 93 ngai ko kende te to swali kut oyo sai la ngaka ba so ebinde ba bazala ozo ba nini kama bien ya zo mona yo zo sai la kaizu asimija nuka bazo ke na veni boma bozo ke na ninja ati veni boma pa konfa mer oui tozo ke no sala banzembo mais to una te zo saka 2 semaines banzembo asila ezali ya boyoki banzembo nani banzembo asila boyoka nzambe angana lelio yo ngobia angana leli timba madiluye yaya bocha matoi place o bango bazoki osala ba challenge boyoka mama zobeta li solo place kombo Silar ezobima Silar production awa madilo asengi mama ya Kishasa baya kosisa nzembo akupanda ya Silar production zela nazonga ndambu mabia zela mabia zela tozongisi mabia sima ndambu boyoka bato bozosala challenge bayembela Sila tosala fete après aussi ça fete mobali wana kendele kinangai ake kisasa or que médecin yebisa ke ko umela na kisasa te pe ba pe omoni madura za ova na mingi ana ete so boyi madura za oza sunga kisasa te oui madura za mingi na poto ana ngi na kisasa te tango akei ba ke na vie ni boma ba ke osala ba nini ya kumpanda nini ba clip ya kupanda clip ya kupanda bazaki kuna so bomona ka bangona ni boma na vie ni boma ngai te majui ke kisasa docteur alobi ko ke kisasa po te ko koto hôpital awa na Vicen na 93 ngai ko kende te to swali kut oyo sai la ngaka ba so ebinde ba bazala ozo ba nini kama bien ya zo mona yo zo sai la kaizu asimija nuka bazo ke na veni boma bozo ke na ninja ati veni boma pa konfa mer oui tozo ke no sala banzembo mais to una te zo saka 2 semaines banzembo asila ezali ya Sila wana o bango ba oloba soki ba yembeli bango Sila production ya Sila ezala Sila ezanzembo asila te ya Sila production boyo yebite yo pe oswam kama soni tena kombo Yesu mama na yebite nzoka ezanzembo asila production ezanzembo bayembaka lere bazalaka na bakuba mayopi après Sila asio ya malien asali remix et reprise ya Sila ayema ye eza banzembo ya kala lere wana bauti okabwana baoki jazz lere Sila binisaki balbum wana balo bayaja tututu yaki Sila malien so ozoka banzembo mingi ayembaka lemsa lansala bamalien baguinéen Sila production sikoyo ntango nga sikoyo avaniwa namona veni boma zongi madilu atikali 2 semaines ekoki nabengi madilu oyo nasala na kisasa na makambo ya kosala wana na 2007 eyaki na 2007 mois d'avril 2 semaines kaka veni boma respecte azongi na ye mais yo docteur apekisaki ozoumela kuna zonga nakoya akomi kaka yo moyebimba osalanga bazwa po akalimanga nati koloba na ye esingana yatineka kaki na kisasa mbamba zonga bandeko mozwi réponse bato ba challenge bozwi réponse Sila production voilà aza malien basala remix ya nzembo wana mpona Sila production
alobi même que ba mali ebele na nzembo wana madilo abwaka eza pona Sila production. Sila okufi na okash awa na internet lukuta na internet eleka asute mais tiens mutalobaki te aumela te ndimi yake ni mazonga yaka ngami no ba okande basala na sana zonga super chango sa Mexique bozela kota Sila production explication wana azonga mwandambo pado bo supporter ka to ana live ya batela biso siko ya bi magala za mwana no te bongo magala za ki mwana nani ari mama na kufa na émission oyo soko yoki yango yo mo na ebite so yo sama makino na ebite oyo ba kino go yebise to boya naka to sito kabwana mais siko ya landaka problème kendi te tango yo siko ndego zawa na tala face pe ya problème kendi na madiru alobani ni ponanga avant répondre bango tala face be oya oyedi yango madiru to sabaki awa madiru ye wana asalisi mwana fete lokola moto ayebaki soko azokufa toyebi te pierre nalingi nasalela manda fete nga bosalela manda fete yabi naosalela manda mwana na nga mwasi fete ok tobongami tobenga basami matobo bato ebele tonga tobenga nguna bavali fale alobaki mpo ayaki na transporte lere wana 2007 wana uti kosala album ne ezostala manani oyo aliputa droit chemin vie naza na voiture te soko otindelanga karte ya kozwanga tosala fete après aussi sa fete mobali ye wana kende leki na ngai ake Kisasa or que médecin ayebisaki ekoumela na Kisasa te mpe omoni madilo azalaki ovanda mingi nayebi te so boyebi madilo azalaki asunga Kisasa te madilo azalaki mingi na poto azalaki na Kisasa te ntango akei bake na vieni boma bake kosala nini ya kumpanda nini clip akupanda clip ya kupanda bazalaki kuna soki bomonaka bango na niboma na vie niboma ngai te madilo ke Kisasa docteur alobi kokende Kisasa po ute kokota hôpital awa na Vicenne na 93 ngadi kokende te toswani kutu oyo osalelaka kaka baswebi ndenge bango basala kozobalelekama bien yazomona yo ozosalelaka ezu asimi nzela luka bazokenda vieni boma bozokende na ninja ati vieni boma pa konfa mare oui tozokende osala banzembo mais tokokumela te tozosaka 2 semaines banzembo asila ezali ya Sila wana oyo bango bakoloba soki bayembeli bango Sila production ya Sila ezaka Sila eza nzembo Sila te ya Sila production boyo yebi te mpe oswa makambo soni te na kombo Yesu mama nayebi te nzoka eza nzembo Sila production eza nzembo bayembaka ndenge bazalaka na bakuba mayobi après Sila kasi oyo ya Mali asali remix et reprise ya Sila oyo ayemba ye eza banzembo ya kala lere wana bauti kokabwana baoki jazz lere Sila abimisaki balbum wana balo bayaja tututu yaki Sila amalien so ozoka banzembo mingi ayembaka lemsa nansaka bamalien baguinéen eza Sila production sikoyo ntango nga sikoyo avani namona veni boma zongi madilo atikali 2 semaines ekoki nabengi madilo oyo nasala na Kisasa na makambo ya kosala wana na 2007 eyaki na 2007 mois d'avril 2 semaines kaka veni boma respecte azongi na ye mais yo docteur apekisaki ozoumela kuna zonga nakoya akomi kaka yo moyebi mbai osalaka bazwa po akalimanga nati koloba na ye esi nga na ye tineka azalaki na Kisasa mbamba azonga po médecin moto alobaki te aumela te ndimi yake ni mazonga yaka ngami no yebi bakoka nde basala na explike oyo tosala ministère ya ndako oyebi bacomportement na bakoloba mbala moko nayoka tokomi na mwa akende na Afrique tokomi na mois de mai nazoloba lili yo soyoka te médecin nauti obenga médecin alobi zonga pierre kutu bakisi na nga esili tindelanga bakisi ye madilunga be sesili mezonga yaka ozo bakisi nga nakopesitindelo bakisi ndenge nini obenga médecin yebisa sala ordonnance osombo tinda nzambe azokanga nakopesa okombo ata fimo Ines otuna nakei mbala moko nake kozwela ye bakisi ya ordonnance ngai chance mpe docteur yango loko ayebaki nga madame na ye nakei mpe
na jeu baka apesi ngo dos na sombi bakisi na pesi Inès bakisi Inès akei Inès dans akei ezaki na mois de juin to comme na mois de juillet madi akomolela nga makolo o pire nazali ya makolo moye te ezosalanga mpasi na lembi na ngai yaka soko omoni ke olingi okita na France te okita na Suisse nga na lando na Suisse na voiture na oya na voiture na okamata yo po lere wana tozalaka na baproblème na so batia Schengen ya visa Suisse po kota na France foza na visa madilo akendeki na Kisasa na visa sikoyo ndenge akendeki na visa azwaki visa na France sikoyo ndenge akozonga asilisi visa ne kuna ndenge akangabaki kuna mokanda ne ezali oyo ya Suisse po ezalaki na mokanda ya Suisse sikoyo po akota awa lokola ye komatela fosenga visa lere wana ezalaka bongo po douane bazalaki kocontrôle donc moto akouta France oyo awa foza na visa nga bikita kaka na Suisse nga lokola aza français nazwa kokamata yo abi ok bajeune boswanela mobali ya bato oya na voiture na voiture na letiste toza kozwa nivo akotula na bino ya somo bato toya nakumba na kokamata yo ok nakoya o tokomi na mois de août wana po makolo mpela pierrette nazwa na traitement na ya moyen lisusu te kabi nani aya kotikelo nini bakisi o ayaki nabengi Inès omonaki madilu ndenge nini parce que madilu azolela makolo o nakende kutu na boya boye biso se nakende mpo baza bapeti na biso awa atekaka babijou fantaisie madilu mpo abwaka ye Inès Tankwe so oyoki madilu abwaka ye mbala moko ngai sikoyo nakei nayebisi ete abi o ntango nakoma kutu madilu alelelaki ngai nzala ngai bina ezela nabenga mari ya mado asalelwa te eloko ya supu natala opose oyebi ndeko otuni question ya biesele mukule olobi nini papa bisalu nde abota sila bandeko omoni bafana sila bakompoza lokuta na bango mabe omoni oyo azolobo mwasi ya madilu le sel mutu babwaka eza visa basalisa ye na clip toyoka omoni mankiona oyo esalamaka pa bashiwawa yango esalamaka pa ba-abakuk ba-abakuk bakolatisa mutu kaske bazwika parti wana libanga bamodifie bakotisi na papa bisalu donc toloba na age ya tata asila na age oyo madilu azalaki nango tata wana ayebaka ke madilu alalaka mwana na moke seke papa asila okufa irresponsable etu fo merite kokufa kaka oza irresponsable ti na niveau wana soki bozolinga boyebisa biso ke madilu abwaka papa asila donc papa asila ayebaka ke mwana na alalaka na madilu bafana bazoba modele bosambusi sila donc sila pena ndenge aza wana na mobali te bien vérité yango wana sila na mobali te mpo mobali moko ta koautorize mwasi na ye alobelaka masolo ya ex aswanelaka ex jamais mobali oyo sila ozoya koswanelela na bino bafanatike na ye bapoussin bozoya koswanelela sila makolo soso mobali oyo akufa ya 20 ans passé boswanela mowe akufa 20 ans passé na ndimi te madilu miku wana eza akoma deya poussière na cercueil nde mobali oyo bozoya koswanela toyoka na mabiya pardon mokolo mobali toyoka ye nazolamba na ngai te mado asalelo supu oya olia wana aza na limete na mpo bachinois tiabi te kobenga bamado te na boyi tiabi mpona nini mado asalelo loko asupulaki te kosengelanga biloko mpa mado te Inès ayoki asimbi nzela apimi libanda bizela asina sombelo soso na frite babiloko na bino kuna nayebi na ngai te Inès asombi soso na frite aye kotikela madilu ale soso na frite Inès pana bia vie nazongi na wana oya otala olobi Inès abenga madilu oko madilu bakei na campus eta wana moye te bachinois balobi ke moye bango basokipe nango eza te batie na campus ok batie na campus ye azala na médecin na ye nani na ngaliema me batie na campus na banani na bamado na mwana ne wana merci Rit merci baketika madilu akende kuna na mawo kuna nde baprofesseur bazalaka kuna ele bameme pa médecin na ye wana ya ngaliema akei kuna ntango akei kuna
na bengi madilu ndenge o naza na campus pirete makulu pena nazo ko tambola te esili pena donc kutambola nazo tambola suite besoin avion oya nga besoin avion kasi yaka ona hôpital malamu na koma moi bien ona komi moi bien bongo bana mona ya nande na zabo ina ozo avion ndenge nini nga binoso ozo avion yeta ozo ya mbala moko soko hôpital oya na dato election na ndako te donc oyebi siko osila na oyoka soni moko mobala kufa 20 ans passé yango bobali te madilo akina na mabala 20 ans passé yango botaka te pa madilo akina na mabota seke mwasi na ye alingaki eza bia po abotisi bia bana siko bino nyonso bozalaki basakrifisi mawe toyoka okeno mbala moko to hôpital wana nga pe mama na nga azalaki parce que mama na nga na madilu bakufa balandana na yebi soki boyebi lisolo yango ngai nakendele na mondi die na montagne nakeke kotala mpe mama kuna omonaka réseau eza te mpo eza na montagne hôpital yango nazokita bo eza ya bato ya bacancer ekuna na nini kote banani bavandaka nani mwana ojael na mboka na bango sikoyo mama na nga azalaki na montagne na hôpital ezali kuna ya bato oyo baza na bacancer nazonga na ndako nazongaki tard nayoki madilu abenginga mingi madilu abengibenga mingi ndenge ayebiki soki azozwanga te nakende hôpital kuna nakangaka telefone parce que réseau ezalaka nango te ntina ofungola eza te nakango mpo eza na montagne nalobi tika nabenga ye je crois que ezalaki 23h ezalaki jour nini ye akufaki samedi ezalaki donc to vendredi na kati ya butu ya ba 22h 23h nabengi nazwi molengo ayebisinga vi abengi o mingi yozoyamba telefone te nga bimbi nazalaki te nazalaki epa mama na hôpital nakangaki telefone nanga pesanga madilu molengo apesinga madinga madilu nini abi piarati mwaye te fo tosulula ngabi tosulula nonga na bali no bandaka na yaka ozoya te siko ngalo na osuka siko na osala nini nakendeke pe pa mama navandaka te nazali ande nalala kende na musika nazo okende mpo eza musika eza province kote banani bajael banaka kuna mais sikoyo ye na mama na nga yaki na montagne mpo mama na nga papala na mie aza mwana mie mboka bajael so israel atuni mama na biya leki ya babiya bakolakise famille na nga kuna na mie mbala moko nga bi madilu nga na mwelo kwa naza fatike nalala na tongo nga nazobengo toluka solution totinda bapetino bakende na ambassade toluka solution oyi omoni soki babwakaki sila ya solo mais babimiseli biso titre nzembo wana eza te eza possible moto akota na studio oyo ayebi oyemba aimite voix madilu abakisi libanga na nzembo ya madilu bakatika parti wana yango baotya na batiktok baakompagne buzz mpo sila tula babwaka sila te boyoka awa ti boyoka te bapesa bino nkombo ya nzembo ti nkombo ya titre album wana ya nzembo wana babwaka sila na tata na eza wapi mpo ani baokataka ndambo te batya mobimba ndenge eutaka nzembo ti na nde babwakaka mutu libanga na ndenge nzembo ekendaka kosila mpo ani ezaka parti ya sila bisalu pesa papa bisalu mbote mpo ani ezaka parti wana te botya nzembo mobimba parti ti bokomi kota libanga sila ti kote kosuka bokotisi mutu studio aki okotisa voix likolo ya son ya madilu atie babanga bandoki wana boolukela sila ki azala na mobali akufa 20 ans passé nde booki okotela yango na studio botibakisa mabanga badedikasi mobali akufa 20 ans niveau ya kotula sila na koki te etuleli ya sila na koki te ti kokende kolanda bawei 20 ans passé pardon toyoka mabiya oya so oyo kotika hôpital mbala moko oya na ndako te ye abi pierre nga naza besoin osola ozokima kosola na nga ngabi te nazokima te naza na carte na ngai elo yo obenga ngam na obengo
na lembi pe na uta na liko abi non na besoin to solanga bi pe na ko pe mo sala 4 na to. Et puis bobo sanate to an intelligence artificielle. Bakozwa voix Madilu, bakotisi voix Madilu lo basila Bisalu, pesa papa Bisalu mbote. Intelligence artificielle ezosala mosala wana nyonso. Donc boza calme. Eloko ya te. Boyela biso kombo nzembo na biso moko tokende koyoka. C'est mieux. Donc pour idée que ako fa makolo mweza ndenge nini na yebi na kaka makolo passe biso to bela makolo zo mona ka normal. Na lamkana tongo bona ka molengo azolela. Na lamko ikutu na kina pombi. Na zolala. Na molengo téléphone 5h du matin molengo to penganga. Allo, mundu wazolela. Molengo nini? Oh vie, abi vie nini molengo? Oh vie akufunga molengo tikana blague pardon. Tika blague. Nini anga na sola ngelo bina butu? Na yebisa ki ngam na obengu na 5 kutu siko pe 5. Fa na benge po bosala ma démarche bozo ki se koto bozo avion. Azo avion. Aspoa sakina mukanda na ye. Yelo ezala kaka azwa avion aya pusa na mukanda na ya Suisse. To bana na ne pe na Suisse to sala mariage ya ba bien commun ta civil so ko na émission na sana pour le mukendi. O mama na pe mariage na biso. To sala tika na kusala pe divorce. Tala ba émission so ba lo pa pour le mukendi. Ngabi donc ningi zaliwa na mule moti ko sala black mule ko sala ngaba black te nga mama na ngazo bela ngaba black te parce nga madilu abi mère ya solo na kati molengo na kati le téléphone nga moni mona usakana nga boyo ka mwasi andaku bato ba prendre liwa mobali na kufi mwasi ya Madilu boyo katango ba opese sangwa mobali ne asara na ba black ne pa ma solo te ide kuna senge Madilu ezate la Suisse kunala na nga pongi pona mona usakana nga na mona Shabani record abenginga bia mer bia ngabia nani o Shabani wewe ke via kufika bie kama mwezi ya solo abi wewe via kufika na bandi kolera mbara monta na kolera tangu ya Shabani akati kofi abenginga kofi lomi abenginga eko mama me condoléances mère nazalia wataki na mboka nini wanazo expliquer nga en tout cas courage kaka mère la bandi kolana mona pe papa Gomez abenginga ani Pierrette tozo sala ba tike na oselo ba tike okende kisasa mwana papa Gomez abenginga po sala nga ba tike ngana bana biso sto ya kisasa na vandi sumu kena moni nani pesu komune nani kinwani didi kinwani pa bengi ali mère nazo tinda ba tike boya kisasa wana ngana kulela lela lo bate Gomez ya osala nini batike yaki ya didi na kinwani na kombo na ngana bana na ya Gomez ya kombo na ngana ya bana sigomba na moko sami mato ba ego zwanga mbala moko tokende na avion ya butu wana tokende avion mo ya ivo na butu tokoma na tongo na koma na aéroport boye baboyi kolekisa biso tolakisi pe na photo ke mobali na nga kufi na lakisi na kisipe mikanda to balana tututututu akufi na kisasa baboyi na kolekisa nga batika didi kinwani ebebi nazongi ndako tokomosala matanga siko tokomobongama siko ndenge bango batina tosala ba démarche mpona yi mpona kina bana minere natikaki na bana minere yango nomoni fo baboya okota na bango na Kongo bomoni ke sikoyo soki mosusu fo atikala chanci fale no mama atikala Magali nda ya manda pe fatala po kengela nda kuna batu bazaoza. Il est 3h de l'après-midi. Le 30 mai. Otika bana kibana bazana mbalinea. To vant to bonga mitanga mama leki na ngabaye, bakuzi na ngabaye, baleki baye ba ovanda. Ya ono moni tina ngana ya kareta. Matanga madiyo to kite na braza to kati to ye. Boya kisunjira kisasa te. To kile mbala mo Brazzaville to kati to. Boyoki tina mabia ya matanga madilu retard. Eza pona alingaka bima na bana ba minere akita na bango Congo na matanga. Ezaki na procédure na autorisation falaka zula bana wana ba minere po bima na bango awa na poto po abima na bango na poto po kita na bango na Afrique. Ba komplikaka ye premier billet ya Didi Kinwani et baby. Allez ba ko sala sous deuxième procédure. Bon landa betina histoire en même temps na epte soka tikala koloba madilo akufa. Na ndimi de moi sur aloba malobi. Bana bazana mbalinea to vant to bonga mitanga mama leki na ngabaye
bakusi nanga bayeba leki bayeba ovanda yango nomoni ntina nga na yaka retard na matanga madiyu tokite na braza tokati toye boyaki sunzela kisasa te so tokende mbala mo Brazzaville tokati toye me makambo bamamu bazoloba bato bakolobaka nayebi te yango nalobaki sara aza mwasi ya misisi asalaka mosala bapesi ye esapele mo pa défendre mpe bamibali na biso po mayo kotika bakosambwisa namoni te mabia namoni te banda batia madilu na miniature kaka ye na ye yango makambo nini oyo esilaka te motusa akufa na pola azalaka nde lisusu te soko oke kuna ntango soko na mikuwa moto oyebi te soko ezalaka nini yango oyo esilaka te komosala na bana pasi donc sila aye kosalir mémoire ya madilu ikone monene na mboka na biso bongo limbela pamba aye kosalir madilu non eza normal te soki azalaki neki ndumbango vraiment nini yango oyo esilaka te azalaki mobulu wi me mwasi oyo akoloba ke madilu abalaka lokuta soki balobi ke nabota nakondima ke madilu abotaka oui mais madilu mpenza akamata mbongo ndaki kobala wana nandimaka nanga te mpena koya basi yango ya bandumba baza na bilobela balingi succès balandaka mibali na biso nde baza na mpona succès donc bango bazomona yango bien mpona bango succès bamonake nabimaka na madilu abalanga nabotala madilu nazali na madilu azomona succès oyo bazosala baninga mosusu bien te baza na basouvenir mosusu soki otali makambo nde bakosambwisa eboye basouvenir mosusu mpe ezosala bien te ezotombwa ozokanisa basouvenir mosusu vraiment moninga akendeli azala namonaka ta ye toswana na biso nde tomesana koswana tolobaka na biso nde tomesana mona toswani naboye mpe kopesa biloko nabona kolambela na tomboki na ke na nga nabutu mpe napesi ne nzoto na ngai te nasiliki na nga biloko ande wana ezalaka nango pia me bozomonana na motu yango ke motu yango aza te bosiko bozosambwise pour batie na baminere na baminiature asakenda eske azalaka lisusu na libulu wana na ngombe wana nini yango esilaka te asalaki ndumba bimaki na biso wi makende bokoluka bamibali te bobala donc ndenge akende wana kende na bango ntina sa mabelo mpe te aza mari de nuit na bango c'est ça yango abenga bitisa openga sara nayeba ite naakota nano natala émission ya pole mokengi natala oyo natala pe oyo papa madilu okomona na bamariage pola tiaka na makambo mpe madilu aloba nini mpona mama bia okomona nyonso tu wana natala yango soki natala yango na otonga émission ok merci leki na ngai numéro na ngai ya message ekoleka merci batika kombo numéro na ngai yango merci maman merci vraiment ok opesa Dieu mobali na biso mboni merci mabia merci ok ciao bo respecte ata mokolo mobali te atika bana na ye balelaka papa ya bango ti lelo donc sila mpenza nga na confirme sila na mobali te nga na confirme sila mobali aza te na confirme sila makolo soso aza etula mobali akufa 20 ans passé donc sila aza na mobali mosusu te madilu amema ngambo po azwaka sila limbele donc sila aza na ex mosusu te ana papa mosusu aopresente bapousse na ye te mobali ya bato amabia donc sila papa aza te famille libota so bomoni sila azotinda bato bafingaka papa dani na belvi fo bokomprenaka sila aza etula au cube à la 100e puissance papa aza te eza na mwasi moko te oyo abala to aza na mobali mosusu akoma kosala vie mosusu akontinuaka kolobela mobali ne oyo akufa ya 20 ans passé je ne pense pas nandimi te ata ye moko bia alobelaka madilu bongo nandimi te parce que madilu akufa déjà yango mabia tuni madilu akenda na mabala na bino akenda na bana na bino sika lingaka bino te po atiki bia na bana
atiki bia na ba bien na boyi kutu kotia na nga bodio wana atiki bia na bandako atiki bia oki alobai na bino to bala na communauté de bien atiki bia bien yango mabia lobi bango bato basolo banga na zara deuxième bureau mais deuxième bureau madilo atiki la oni asombela ka oni bandeko na lali lobi soki na 8 ans na koya kosala live na ozala besoin Gabriel visa que son âme repose en paix au sekui bato basekui sio sila visa ya Gabi dadi di Kambala bawei bazosekwa na lisusu na ye moko sila kote kuna pe na matière ka makambo madilu nazo ya kopanza mpoke Gabriel yo yebi vérité témoin na ngai ezalaka Gabriel mutu mosusu te témoin ezalaka Gabriel matière lobi au revoir